Congo Promo Kitoko, Rafingindu, Mutua Kange États-Unis numéro 1. Système militaire commando to. Kenena bango na système militaire. 001 quoi. Nya se banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Congo. Kande le bae wata. Mais pendant sikoyo batisi tout. Bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, Balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski tout ça na Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez sur www.congopromotv5.com. Na émission Nabino à savoir plus où ezali présenté par Pamish Aya qui la fille au Bosier votre bébé au lelo nazanga mokote natambula kina cameraman nangai Cédric Bakamana balobi machine eto sakaye caméra eto sake poso kalobi a caméra et le bakabete bon na caméra liloba moko à la coordination je vois mon cordon Serge Piana mobali ya mwindu babi sans hydroquinone na mosika na pesi mbote na boss nangai Rafingindu mobali ya pembe papa gentil et puis je vois na Bordeaux na copine nanga de deda Magitumba mama na Maïlane yoso na bois côté donc mobulu Magitumba mama na Maïlane et Nangola na bosente David de Lutete et puis Nangola na pekaka wana na moni lisusu Youssouf Makono moninga ya Ibrahim oui ndeka boyebi tozana kati ya émission en savoir plus Oyo boyebi qui en savoir plus et ambela kabino toujours ba comédien, ba musicien, ba journaliste tout le monde émission en savoir plus c'est côté radio ça sa frontière émission sa frontière les loto qui telibino tout ça na bandal ensemble avec mon caméraman tout ça na bandal to ko sani na bandal to ko lukila bino musicien o babenga kana kombo ya aveugle tout mes solo là un peu ma solo est-ce que aveugle yena kisinjora qu'est-ce qui se passe aveugle alors ça la carrière naie aveugle a commis wapi tout découvrir ensemble avec mon caméraman Cédric Bakamana tokota bon mon invité na biso na kombo ya aveugle. Bonjour Rio aveugle. Ouais, bonjour Paniche. Ça va? Ouais, ça va toujours dans l'aise. En forme? En forme. Yo mon nigandi naza. Donc avec Picha, le manager du plus fort, le cœur des aveugles. Talarangai. Na peine en forme. Toko mawana Rio. Un mot d'abord pour na bafan na yo, on y a surtout bazota la biso avant toko tana bien en émission. Ouais, bafan na tout Rio aza bien, merci beaucoup parce que vous avez pété, bo talanga na Congo Promo. Donc ngai yo pina na zawana. Avec Picha les managers, donc je vous aime tous. Merci Waneza Rio. Rio aveugle otoyambeli bino lelo nakati ya émission na bino à savoir plus. Mais Rio tungi obetela biso muke ya parcours na yo. Rio aveugle azanani. Betela biso d'abord parcours na yo bato bayeba. Ouais, Rio Star aveugle c'est un artiste musicien congolais. Ça dit que bon monde a fallu pour pas bon monde a venir de la forêt. Ça dit bon monde a maman Chantal c'est les pas. Comme d'un niveau de la forêt. Mais pourquoi pas je suis un artiste musicien congolais. Un artiste musicien mon nene. Non ebirioté. Ça dit Rio parcours c'est un artiste musicien. Rio c'est un maître avocat. Donc ça dit qu'à la mine tenant s'il ça la première licence. Ça dit na côté ma musique parce que la musique est arisa nzoto. Pour moi c'est ça. Félicitations Rio parce que aussi déjà que vous allez licencier
C'est ça? Vous êtes déjà licencié? Bravo et belé parce que ils a tiakate quoi. Parce que beaucoup de bazan ba demi-sous, beaucoup de tangate, mais Rio quand même a licencié, c'est à féliciter. Mais Rio parcours na onetka aucun likolo. Le Rio bete so parcours na yo mokoti na katité. Na kota skona na fungula skoma solo. Oui, fungula solo pona bi Rio bete so parcours na yo. Rio uti wa pimbala moko to bandimba moko ya mbola be misoto yebimba mo Rio aza star yo momi peseli Rio aza star. Okompe mba mo na ba catégorie ya ba de la forêt et lobby yo. Mais oui, je suis un artiste émission congolais. Na artiste émission munene. Rio bandi wapi uti wapi. Rio na bino bomo na pena moi l'œuvre Rose Boué. Grâce à maman Chantal Selepa na ma pipo. Vraiment so boye na gimbondo wana na kwa wana face église ya frère Patrice wana bino bana poto ye koto ba benjo mwa suki mwani yo yebikaka ezape koto bon parcours na nga pena Rio je suis un artiste musicien na banda na Ava Musica après na Ava Musica ton na longwe ndena on sa la carrière na nga mais na ton na longwe na yo sa carrière na nga soit disant so ba groupe mo ya ba quartier ba yo zwanga wana na yo longwa nesko na komisi na pisha na nga manager na nga c'est ça mon parcours. Rio, pardon, ça absolument. Autangi parcours na yo mais toyoki autangi njora te. Rio, o ngai na yambi lelo, ngana yebi Rio, musicien ya Kisinjora. Rio musicien ya Kisinjora, o Kisinjora asala ye, o biso tuto yebi. Basala ngai. Naza déjà. Kasi Rio bon. Naza déjà mutu on nzamba créer nga. Atinanga na image na ye. Rio nenga zaboy. Ça dit ton bana zara soki na orchestre. Donc ton obi ba groupe à quartier signifie quoi? Mais c'est ça. Ah donc njora nde ba groupe à quartier. Non, paniche. Non. Na lobby ba groupe à quartier parce que na les gars pena na Ava Musica. Vous comprenez que njora aza ba groupe ya quartier. Non paniche. Iba kombo mususu ozotango ezalo aliwa mutu. Dans son ma cercueil. Vraiment? Oui. Dans ma pipe beaucoup de mambo. Au moins quelque part c'est ingratitude. Non, ingratitude te. Moni Ani le puissant en développant en diamant, ça dit couleur naturelle d'origine, aïe mamoy. Donc même Nelly Bondouga aïe mamoy. Donc ça dit elle aura cercueil. Quand on a comme on comme Rio avec les Rio Star aveugle, en développant en diamant mon bali. Autrement dit Missouni. Missouni au pète au côté na kati po Missouni on de babi bomisio biko luka ba soso ba Missouni bangombe. Wante au côté na kati Rio mais pardon, tu ko sauter le côté. Rio ngana yebi yo bato botala biso internaute nyonso bayebi ke Rio azalaki bo ona koloba na ebite soza supozalaki po de okomoloba de na ebite musicien ya Kisinjora ozo mo te keza ingratitude Rio ezali ingratitude te bato ne baselenga ingratitude ça dit moni bato baselenga ingratitude par rapport à misala bango basala opine toboki. Mais babi yo manque mama kaso zo manque. Non, loin de là, ngana mankanga te. Tala ngana ba conseiller minene. Na ba conseiller no ba Tobias, baza na ba vie na Tobias, na za na ba Christo kan kuna na manager na yo manager no na bengai. Le manager du plus fort, le cœur des aveugles, picha, mon bal soldat. Tala rai. Ça dit nana ba conseiller minene, le roi ba maman Chantal Selepa. Nana le roi ba ma pipo. Ça dit au moni que non, c'est que faut na za pena respect. Mais respect ozotanga ba maman ozotanga coach na yo ozotanga soki manager yo bundise njora kuna na nini na njondo na bunda Rio na njora batu bangi baye babo bundaki na njondo TV po Marie Claire ayibi mamoyo na bundati na bundati po mapipo Marie Claire ayibi mamoyo même Nelly Bondouga ayibi mamoyo même na Rio pardon Rio mais là non so iko pardon confirmez les biso est-ce que bundaki ya solo nani akoti bilanga na ngai nani akoti bilanga na ngai panishe yebisa bango naza mobali entraînement Missouni Rafingindu mobali ya pembe mo boss marambo donc eza matata Rio batutu bayebike obundaki na njora pardon zana c'est sa question obundaka na njora bon o manquaki respect na Njondo TV na Kinshasa. Tonito c'est biso ezaki vrai ou faux ou bien njora imokaki ko kango na njoto ou bien ezaki na bunda te bo yusko sono na bunda bo ba wa finga fali pupa te on a ngana tuni ngana bunda rate ngako aveugle bena bo bundisa ki yo na bunda ngana ba beta ngai
Bon, on a pas bétanga, il doit faire pas bétanga. C'est on a regretté parce que na comprenait bango. Et ça le roi Moutalibo ma sonia bambo libanga. Obine keba. A sonia moi sima. Pour Moutalibo ma pas l'attention Moutide. Au gagne yo keba. Tara mikolo comme on a poubelle. Ça dit poubelle, chamo ezoya comme mikolo poubelle. Ya Willy Mouchena e bien fait des positions peu ezoya. Donc bon on va comprendre ma solo ningeza. Rio aveugle. Koyo kayo kolobake Moutalibo mako ka ba propos na yo netka bat boloba aveugle on passe un grand ngande bat ba grave devant parce que so net mutumwa kabeli ngabo walio pineto bokaki oli benne mo boy so na kosi botu na Jordan Jordan a eu ma moyo est-ce que na kosi non pas ni je peux te le rappeler vérité malgré toute vérité n'est pas bonne à dire mais il y a d'autres vérités faut tout éclaircir au ba opinion na biso et surtout pas fanatique au balela Rio parce que na iba combattre balelanga ebele o api donc c'est ça bon Rio ni ne sala ke yona njura boka bwana et le sala to kabwana ce qu'on a la linga ce qu'on so tanga komune na so elle wa mto isa mtu na so melo cercueil siku mais donc njura komi na ebité na ebité manager donc njura komi yo zo côté mabe quelque part hein. Ouais, ça lit partout dans le monde. Ça yo maloba sima mais répondre à notre place wana net ka zo côté Rio mabe. T'es so batuna na pêche na batwa la biso partout dans le monde entier donc voilà, c'est bien moi Pichan Kim les soldats de la presse congolaise donc le manager de l'artiste musicien Rio Ndwani. Zo pesa Rio qui t'est. Pardon? Oh pesa Rio tout passe. Donc ça lire neka yemo Rio Ndwani aloba mobali donc mbinga mbinga zor donc Rio Ndwani donc voilà na pesa Rio mutu teti po nini po asali nini po do sala nini et paniche pour Rio comme netka ingratitude a on dit malsu njorate comme ne goûte communauté ka c'est OK net anya kemba mon nécropole tozo comprendre tout solo maso na biso to beta masolo ya 4 avant to beta masolo na biso masolo ya aveugle photo banda place aveugle uta hein biso to yeba aveugle pona même yo mo picha yeba aveugle pona njora yo tape oh mec ba question ya ngaba réponse faut tout na ngasko bokuta na Rio wapi wani ngosa bien faut yo tuni yo uta tout na ngasko zela pour est-ce qu'on a eu ça ngala yebi Rio na luka Rio to kuta na Rio na mo fleri na kuta ba binge des leader to ene ala molar même leader netka bona kanda makasi to na kanda mututa Rio lo ne sala boka bona una njura et l'autre sala to kabona lisola piné to no beta lisola piné to boka yo zo bangote ezanini expliquer ça dit maman Chantal c'est les pas bengi mutu mo albino puis chaninga za boy faut penser leader na yo moi tu que moi ba payer ta moi crédit et puis comme picha le bon non nena boy li papa coûte 4 ans dans système piné ga to bokaki taba blorango ça dit moi maman lisola Dubaï good morning ça dit ngana ya Dubaï wana mais d'ici la pena boko mona ka nzambe mo wa osala lisolo oyo e bandaka na Dubaï batu ba yebion ça dit mobali picha ayebion au soldat le cœur des aveugles picha mobali o robo ya sali mukil na ya spengna asena batu na e autre madi misuni angaye cordon nga zela non pardon cordon nga Serge Piana na habité mambo yo avec les net ingratitude parce que zela za to sotangote na to zali manager pardon Dubaï ouais au moni li kamba Dubaï ba to atala biso partout dans le monde entier na ebika ba Jordan Kambala Tshisekedi ba bi le caméraman le réalisateur donc triple métier quoi ba maso na beta ngai na Rio to ngato kindi Dubaï nazana mécènement que je salue de près de loin papi soum le nécessaire azana posa mi mabatu na Dubaï au contacter nga Pichan Kim abi ayo kan mala ba musicien trop ozana ba musicien na lu orchestre mona mema to ki na ba Dubaï ngana bi na mona avec le mo ali kana TV trop mais avec la naza talentier vraiment na habité que surtout exploiter pour na ba talent na na habité donc azanga neti ba tout mo ba exploiter pas bimisa ba talent na ndi abi oyebi avec grand place azala na bi oui na yebi avec la place azala ka ndeto ça est pas njora. Oh, t'es au place à la mon flérite. Oh, place à la mon flérite. Kasi toke. On a comme panzora terre. Oh, tout le monde il y a Dubaï. Ah, tout le monde il y a mon flérite. Nde tokenda tokutana na Rio. Là tokutana na Rio.
na bema pe papi sum sko papi sum on so yo lukara rio basenga ika wambongo sans soki papi sum isinga piche yo meminga place nga na luka na exploiter bino mais yo meminga place moko boye po basenga nga bambongo et pourtant azo senga aveugle azo senga su bambongo ndenge mon mambo bebe na nzora to ya juste peut ça l'émission to en direct na Congo promo donc voilà ba meminga place moko boye basenga nga bambongo et pourtant nga na la famille na bana. Donc il faut aller ça peut bana nga ko nga ngena mema biologiste na mema artiste na Dubaï to kende artiste a démontré batala na nde sala jona pas sa kima na ne to regrette papi sum na biso ko pisha manager pardon net ko kena o likolo yo moko muto memi mutu wana amema mino na Dubaï mutu wana déclara bi pisha ndongo memenga kuna na Dubaï o memenga pa ba musicien ngo ba misango ba bani na bango ko senga avec longo bani ko senga ngai net kazala banzala misuni bongo nani kasa senga ki kasi ba bureau aveugle kasi ba ngo ba nani ba bureau aveugle ngana oko mobali ndeni biso to comprendre yo ne ba mema zela nanu te aveugle oui panish ngali na tanga yo tangelanga yo obanga c'est ki obanga on banga est-ce que toi mais loba ka cité nanango asenga kiba te gars par rapport à quoi papa ngala lika webisanga ye a producteur azay producteur non producteur akim par rapport à quoi nana sengi bambongo ya ba crédit nana sengi bambongo ba carburant ba bureau à Rio ba commissariat Shida ba bureau ne ba bureau na ye rien à voir avec orchestre ya Njora to le ba orchestre c'était to le ba Rio a leader ba bureau na ye ba kimi saye producteur a Kima Rio le ba no le ba so comme na Dubaï le bani good morning Dubaï papi sumu so ipeno salanga grâce na komata Dubaï Rio na okamondo lenga ba Dubaï parce que Njora mema ba place ebele a mema ba Gabon a mema Njora au voyage ebele na Njora okenda ba Point Noir okenda ba Brazza non Point Noir kuna na koma nguti Brazza okenda Gabon okenda Brazza dayi wese à l'époque tant biso bandicapé to okatsa Brazza tout le temps ça dit nano le Brazzaville nano ke Brazzaville mais Gabon na kena na mbongo na mona no ke lukanzela pona kota Londres o so comprendre na kena na mbongo na ngai grâce ya vie na nga adabo mole itole papa na nga on a benga papa donc yem ta pesa nga fond de façon na kina ke Gabon pona ke kota Londres Njora non paniche bo pesa ba tumsu succès te ça dit matiti mo bololo za na ko na bino mo boye oyo lo bio ba pesa ngo mona mela pour le système a Congo bololo non bo pesa ba tumsu succès te na ni paniche non c'est pas ça ngai na kena Gabon na mbongo na nga moko na mbongo na nga mo appli nga moko en tout cas na bon kalelo na kena Gabon na mona muta ko sabino te keno lisolo mo maboma na sima kwa te so ina kena Gabon na mbongo na mo ka ba ke funnet po micro non c'est la parquet au sama na article 49 qui est derrière toi ngai Yesuti accompagné siko na ba mère nanga ba ma Chantal Selepa na ba sœur nanga Marie Claire ma pipo donc ozimo mpanzi kuna yemo le manager du plus fort le cœur des aveugles picha soldat mobali merci beaucoup bato bazolanda biso tozaka na Rio aveugle babi napesa mbote na masa nanga Magitumba na Bordeaux mwasi kitoko Magitumba babi fiazaka moko ya kano makasi mama na Maelane Magitumba Rio to sauter na biso masolo en Njora pona monetika no mona bengo lisolo Sergei mais non na besoin de le 3 décembre mon album nanga le 4 vérités album nanga Calamité des Obima autour parce que ni les puissants ça dit taille en développé en diamant en couleur donc ça dit yazola nanga pena bona Brazzaville kuna pas na Paris anga inzame moko na mata avion un souci un souci avion au monde na boy paniche na so zela non paniche tout à peine série so pena bat ba memanga pena so soit disant so ki wapi so na sima ki kuku moko boye nanga ne fanda po ba kosingono ato komi na Gabon so to komi boy bon ce qu'on a eu escalier avion te nengeni escalier avion te nengeni so tala degré avec la square ibe escalier avion te na yo kaka lisolo on ndeke mais na simba pe ndeke ngo ndeke ngo na ba te et ça peut le avion oui na terrasse église après partir mais kasi donc escalier avion na yebi kututé so tala donc au voyage na voyage na kendanga na ba mitu oh nyoso Njora loba ki amemo na ba Gabon eza masonge paniche na loba tika lisolo Congo bolona cercle yango na bito kundi na biso ngo kasi kuna cercle
c'est pas kunda déjà mutu a enterré. Ça dit mutu mo akota déjà na kata mai mo wesa ba cholisai. Betelanga l'histoire à 4 vérités dans le 3 décembre. Merci toko takana les 4 vérités wana l'histoire y album. Oh déjà album? Oui, album quoi? Rio as album. Rio makasi. Oh na makasi quoi? Motuninga na simananga. Nzambe na ba compagnateur na bazo aider ngai. Oba yeda rabat na mutema malamu. Le cœur des aveugles piche à mobali soldat. Album on a combien de titres? Et ça a 10 titres. 10. Belé Rio so bangate. Na bangana. Nana liboso na ngai. Eh. Mais non tout avant moi. T'es un Rio to ke balebe. Donc Rio so bangate. Bateau baza liboso na ozela. Yoko na world mon abeti ah. Nous les handicapés, nous voulons travailler en Afrique. Nous les handicapés, nous voulons travailler au monde entier. Nani Rafingindu. Est-ce qu'il y a Solara? Eh, voilà boss. Rafingindu a Solara. Ah mais total est pas solo là. Rafingindu. No ba Rafingindu boss ya Congo Promo. Ça dit Congo Promo. Non, c'est la peine solo là. Eh solo là quoi? Solo là. Nous voulons travailler en Afrique. Nous les handicapés, nous voulons travailler au monde entier. En Afrique, de la 404. Borone World. Rio. Obeti maboko, qui bien. Oh, musique à boy. Oh, merci. Et bah tu vas bêti très bien. Banane. Bah tu vas bêti te go. Siko Zela Rio. Rio, est-ce que o kapé batou, o kapé ba musicien, oyebi ke to ba musicien belé na Congo. Ba on te poni ba artiste. Non, yo lingana nani. Anga linga ba onyo soske za na mutu mo akota ngani sko fotu ngani na la kota ona miku. Na kota ko. O fina so akoti ona miku o santi pena mo. Nanu. Comment na se c'était o. Mais mambo indi. Do yo za sika mo. Butunyo so ya lelo. Zela nanu. Comment na se c'était o. Tangweza mulai. Butuni oso ya lelo misuni. Wafali. Kasi yango na ebisote. Olinga na tanga kombo. Po mswa ko ba ko egoiste. Donc wana yo za zu ande héritier watanable a Zui Prince. Zonga. Wana na benga ka boss lai. Boss lai. Ça dit oui na ndima ye. Hein? Bernadette Nzokeza la kaboyo. Ce qu'on a Zui Prince wana il faut que yo pona yo Rio bi il faut que zala nango ngai wata zwanga nda Zui Prince babia o regretter te Rio ozo regretter te Zui Prince babia nazo sepela ye Rio pa ko sala featuring na wate ko sala non sala na ye mo Prince moi ndeko nanga babia ndonga oya kufatika ndeko nanga ofele parce que moni pona olinga c'est non paniche. Merci beaucoup parce que oye pena na histoire ce qu'on pena actualité et actualité ne pena ce ko yango omoni opposa Congo Promo actualité on a la actualité une nouvelle formule de parmi Chaya qui l'a fait au Bozier misuna kitoko nzamba pesa nzambe pesa nga misuna mona vraiment paniche moi si kitoko tayande te wana na bombelango ani les puissants talara ye vraiment Rio est-ce que zo banga teke bon naibi ko mbado bien ti lelo to yeba o Rio aveugle pour Rio aveugle a imbara bien biso tout yebi mais Rio est-ce que zo banga teke mina minute oyo na minute netka mo boule netka on dirait espace ezate espace eza na opoussa na poyo kota bango pena batikeli nga pena espace na leka na atikeli oh mais voilà nzamba roulage oyebi yango te bango pena batikeli nga espace pena na leka donc on a ko leka na pena bien tala ba yo ko ba featuring nanga na obeta featuring na mwana babia Prince Ndonga na obeta featuring na Fally Ipupa di Cap la merveille est-ce que ndimi mais bon ni na lo ba déjà na osenga ti oyebi ti na osenga na le roi de la forêt pour nous qui moi longo mo basel na vie na a wi le longo makuna na Paris kwanga siko nga pe na esu na eloko na world donc ça dit vient na de la forêt igwe vient na Fally Ipupa na bi mutema malamu no sala nango na bi ko repousser nga te vie o lekisa nga malamoko na lekana donc on lekana ngai
après avoir entendu aussi ça wana album moi ya kuna na yemba ngopena ngana wata boss lai o ngamo pena tala panish ngapena na okele pena ngamo pena inde pena na kena sengi na Betty Porte so ba yo kite na mani o leka na ba media tiba oyoka tiba ondima. Donc hérité Watanabe, Weranson, Fali Poupa, Boka Rio aveugle donc azolé la featuring et ça bien sûr vous les portes. Rio, est-ce que album Molobi aux un studio? Aux un studio, est-ce que vous avez un producteur? Producteur dans les Nzambe. Na bato ba compagnie nga. Bon ici bandé l'album yo zanu na producteur. Yo zanu pe na mbongo te Rio. Osa osuka wapi? Mais au moins atana za na mbongo te. Nako contacter maman Chantal Selepa. Nako ese maman pardon produire ngata 10 CD. Tote ngata na mpanza gimbondo wana ba oteka ngo et pas Marie Claire ma pipo. Hein en face à faire Patrice wana moni kana kwa na so bokoma bana poto boyeka wana. Suki kitoko wapi. Ça dit ba ko produire même kuna. Ça dit kasi lela na opeka producteur po za Congo promo lela no ka producteur aya parce que net ko za no producteur. Oui na producteur te mais ko ka ba producteur on se ba za pe mité mama lam. Bye na osola na manager nanga ça dit ba mbrier manager nanga te ça dit nenga manager nanga ko zo pena contrat na ba mbrier te mais ça album na zo beta te obeti wapi déjà oza poso ba so na beti wapi on a lobisa manager donc te zonge pas piché donc to yeba et là on y a sikari aye nango aveugle aye nango na milieu de musique na biso et là on y a sika o aye nango to ko retrouver pour et ça la différence. Est-ce qu'il y a un bloc à Kalaka, Zalaka nango, to Rio aveugle, a yeli biso vraiment et lo kwa sika o tout tête et o ezala te na musique aye nango. Ah oui voilà, merci beaucoup. Premièrement Rio ça la musique ya kamoko musique malgré tout et kabona dans les différentes parties. Rio aye na lo kwa sika. Premièrement non ba tu ba yemba ngote. Rio ayembi ba handicapé bazaka en Afrique, surtout en RDC, pas comment qualifier kaka handicapé bazal quoi ba mandien quoi, mais ayo la moussa donc au monde qui a un message to yemba lo quoi banzembo quoi ya uli musheni to yemba banzembo lo quoi ya bani les puissants donc so la ndo ka message to travailler pas ni china ça non ba tum so na lo bande kana lo baké ba beti me ba beti te boyo kasko Rio o batu ebele ba ondi mate ke eza Rio o pe ba ondi makakate bino PM manager elo bobo kete lo te na marché ata single te lo te mbala moko ba beti te ba beti te banen ba beti te batu ba boki ba seni skotanga Rio ti ngano net na boy pour muta boki na ministre eza retirada donc hérité Watanabe Fabrigas maestro aboaki ndeko na ngai déplique à Boaki, Pomba, et puis Yemoko Robino Mdibu à Boaki P. Robino Mdibu. Fabrigas, hérité Wata, Gogan, Pomba. Ok, Boaki. Oh, bon, yo kate. C'est quoi yo sko yo kanité banen ba. Pani ça muta polémique. Non, polémique non. Le bana verni, bisonio sotolanda ye. Togolanda ye, 4. Ah mama ya zandwe. Yo ka biso bloc wana wana yo oyanga ko ba ta musique et ça je te dis donc taranga na confirmer ndo balingala na te bazo beta me ba beta te to ki ba beti te yo ngisko boya retirada o boya ba ki betande yembande binande ka ba beti ba yembi ba bini est-ce que ba bino wana ju oki ba ki wana teni na betango bana pétrole bana verni bisonio sotolanda tindi kindi togolanda ye kat mama ya mabe skoto zongi suna wo oyo ninye mogongwa mama Marie Claire ma pipo ninyo mogongwa elenyo Rio tere mogongwa David Lutete mogongwa elenyo Nelly Bonduga ya toke mogongwa mama ni le puissant ya o mogongwa elenyo Magui Tumbana Bordeaux lokongwa mama. Merci beaucoup na batutu bazolanda biso Rio aimba voix nini ngai ngana yemba deuxième clair apli na kokena mo watena obimisa mo bleu mo na bité mo sozoka e mo no kende mo ki fali e mo no kota mo ki ready e mo no kota na fomo la pena vona ça dit ngana partout so ozunga par exemple animateur chanteur donc ngana ba degré tout
donc wana muto ba crime qui oki muke malali bilalale boko matangomba olelo ngai pisho bako matangomba azamobali te agazaza mwasi nga linga Rio nga skola linga osalela nga nzembu no moyemba ya vino boyepo na webisa bino que Rio botama aveugle te a comme aveugle na âge à 6 ans c'est ça ouais ce que ozana nzembu no mo boyemba ya solo wana nga comme ça yo apani shobi nga so na lobika fandi olanda nga so ye batterie yo nga na bandeko na nga to yeba nana nga comme ça ngo mais tuna bango te yo te yum to lobi yango kama munanga tuna pe bango vie privée na bango yo lobi bango ba yeba comme ça ngo bango ça dit c'est tout comprendre ko loba pe so OK na salon ma pipo Marie Claire okuta bango ndem to basala rasuka bien yemba no sano extrait no nzembo na sepel ça na botama lokola moto nyonso na mokili ese na âge 6 ans et na belaka malaria docteur ya chubanga batonga eleka dose yango na kufa miswe ngai moye tala docteur oyondoki mamunu tala docteur oyondoki tala docteur oyondoki tala docteur oyondoki riazolela nini misuni siko riazolela nini misuni riazolela nini ma people misunango ezala nini o Rio lela ka misunango ezala nini ani le puissant lisola misuni oyo biso to yebango Rio ezala cœur de cœur donc ça dit pas histoire à misuni oyo ça dit au moni misuni ça dit quel misuni o Rio star ndwani azoluka wana siko fo tuna ndeli solo la mutazo ngisango iye moko manager mais lelote lelo pardon manager pardon pisha ngana yeba kaka misuni lo ba ma trop na mnoko Rio misuni ngo ezala nini ça dit Rio na ngana yebi misuni ngo netka quelque part baloba Rio ana posa ali abangombe aya bi so ayena musique akanitsa ka lokwa soso ko ya na nzete bangombe ko ya na nzete mais alela misuni e komaneti Rio akanitsi aza bébé na orchestre place azalaki Rio zera sisate Rio oli atale bo baninga ba oli apondu tenga ka misuni mais netka banda longwa alela ba misuni dans no Rio ndaye santé solo misuni ba misuni opena misuni Rio le ngombe te Rio le expliquer biso misuni na ezali c'est là que toki normalement Rio le asoso le ngombe le ngulu te mais ba to komo tuna quel misuni mais venu misuni on est misuni to le misuni panish misuni eza banzembu to eza misuni ka normal kanze momo peso ya misuni ngo musique yango bien nzembo ngo obwakilanga Rio nzembo ngo misuni obwakilanga David Lutete est-ce que nazo tuna David Lutete sololaka ayoka bat ba solola ndende ayo yemba ekaka sololaka te masoliza moko te sko yebisa nto na yemba boy il faut na kende studio non mais la mai studio na opeso bat ba sololaka so pe yo yemo aza mandia yo zo boya ngondeni ya zo luka bat ba solola yo kande na zalaka nde ba komisa vi na ngande kopa mandicité mais sikoyo ba longoli vi na ngana système à mandicité ba komisa pena artiste valable le là où je parle je suis avec mon manager comme ça valable mais Pichate le autour de le manager du plus célèbre ça dit Picha Mobali ça dit Picha Mobali autrement dit le cœur des aveugles ya Willy Picha ngoyo na vai na ngai na loboko la ngai à droite en tout cas félicitations ouais paniche ma soleza on travaille vraiment minkou il fallait pas na loba mingi mais ba penga 6 mois de travail na Rio bat ba mona ndeni to travail elo ni to sala Bozana Rio est-ce que Rio aveugle azana na orchestre toi azana groupe d'accompagnement ouais jusque là vraiment ton orchestre ouais oui oh bozombongo paniche ba faire ça bah dit ba faire oyo ba faire ça toi ben orchestre oyo to c'est là groupe d'accompagnement ba na mai ba yeka ba yembi ba panzani na bango oui groupe d'accompagnement pèse à charge mais ce que toi en orchestre donc ça dit compagnie penako o pena so pe mutabeli pa yo zo akisia solo ya sango senga pe bato
Bon, album c'est pour quand? Toi dans le studio. Tobo, tout le va vite fait. Mais bah toi bon baramo na bon album e bima. 4 vérités au bima. Bo yo kaninga leader nanga. Oui que est-ce que leader, il est pour ça voyage, premier voyage sans album, sans oh Cassito Kene. Non Kene ka ko bon. Dubaï to Dubaï to Kene. Toi la salon ma people. To Kene biso. Pas bizé. Ma people oui moi Kene ka ba Dubaï. A bon ça n'est ça qui ne mon Dubaï zonga ke ozon. Ce que bon ça le bique. Non, Rio Kene Kene zula nga ça qui on est Rio faut que ne Rio ebisinga. Manager, il faut que nous brassons na point noir au coup on a ni les puissants autant dans chambre ni là lisayo donc na yeba chambre au leader là on a que non voyage donc janvier quand ani les puissants soyez décembre début janvier tout ça bon Brazzaville point noir tout ça ni les puissants ba coûter le leader to planifier leader à Tchekuna wana to ndembo ani les puissants ko studio ça ma Brazzaville to wana ko to coûte na sikoyo na donc Gis Luna donc il y a Zaki ancien danseuse ya wenge musique à maison mère que je salue aussi il est pas Zaka artiste et musicien o ngamoko nazo manager ka ndenge président okasi makambu o makamba bota mana makambu o mise mo benga mise mo bo obanga lobo salari o mabe yo polia ba mbongo c'est Picha yo mona apoye ba ke ya non lui ne vole plus jamais. Le 3 décembre. Le 3 décembre, c'est la journée mondiale pour les handicapés. Paul Ndouane, et ça, événement en Afrique. Occupé Rio, c'est un événement le 3 décembre. En Afrique même pas. Donc, en Congo, tout l'exango Kabongo. Mais le 3 décembre, tout ça, le Lomobe. Oui, Rio, d'abord. À part avec la d'abord orphelin. Parce que donc que la bande qu'on a biso ba orphelin parce que l'obinga peut perdre kokufa. Mais pas kokufa. L'obinga peut n'autre beaucoup. Appelle sport yo pas botama boité. Mais ce que donc que la bande qu'on a. Parce que ça manque mo oh ba tu ba ebela qui en rioté. Donc on lancer message, to appel na maman Chantal c'est pas. Donc maman obakabaka sans intérêt. Donc bako ta vraiment na initiative na biso na bato bakaba sans intérêt le roi ba Willy Moucheni malgré tout ba linga Willy Moucheni na kabela biso te mais Willy Moucheni na Zavia batu nyoso le roi Bernadette Massingula Blanche non pas parce qu'elle est belle même s'il y a pas d'électricité elle peut aussi éclairer pourquoi pas Vagina Mianda la dame de Bobigny mon frère mon confrère Serge Bola l'impresario yebna isinga soda ngana ngambongo belete mais na sombata savon ba ndeko nanga ba sokola ta bilamba bato bani les puissants abiso dans la sombata ba ji bo pesa bandeko na ngaponga mo pe na orphelin tala siko bato wana au kabani sans intérêt bato ba neli monduka bi soda sona tielo na western na tinda leki na ngamo aluka bi na basuka ah pona suka to comme na suka mais musa mala mo sa émission no bien faut ma Congo promo boss na biso vraiment na habité Congo promo ou mais là. Donc, laissez-moi encore à saluer aussi mon boss Didier Massou qui m'a balé des fois Pembe. Pembe, ma case, Pembe, mon boss. Ça dit, on a beaucoup de tout. Il paniche. N'a pas de numéro. Ça dit, ça rapport micro leader. Ouais, bah, ils sont l'unique, le seul code. Yamboka, ya William Moucheni 89 55 78 621. Mais laissez-moi saluer Bernadette Massingula Blanche. Pourquoi pas Salon Marie-Claire Mapi pour Babi Bandal Mola en face il y a église. Il y a frère Patrice Ngoy Moussoko Balobi. Si tu veux te faire belle, trop belle même, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, dans Salon Mapi pour aux adécités. Serge Bola l'imposant Chorison Zembel voix ma et son abogi mutumoto aussi. Bienvenue à Motomo bien cracker back. Jires Peugeot dans Solande Solana Van Kuta Mandi Mando moi ça l'équipe Youssouf Makono je te salue Nangola de la part de Paniche donc babi de courtes jambes chargées il est pas dans le roi sur naturel le roi il peut mis sous bien le roi ou na monia donc babi Paniche donc Mami Tumba privé toi-même tu sais là où merci merci Liloba Suka Rio okokoloba na batutu bazolanda yo Rio alingi nini Rio azosenga nini na bafani na yo baotu balingaka yo soko lobala bango nini protocole déjà en Suka. Merci Paniche bafani nanga tout ça dit Liloba ezake non pour son Liloba Suka comme si na kufino na rappeler bango kaka
c'est-à-dire rappelle Nangeza que le 3 décembre ils allaient journée vivant avec handicap. Le rôle en mon handicapé, il y a Missou. Donc, il y a un handicapé, en plus en compagnie de la fondation, de fondation Marie-Claire Mapipo. Alors, on a appelé maman Chantal Elécha, c'est pas. Alors, on a appelé Nabato Belé. Ça dit, on a aussi une bonne foi. Le rôle de Willy Moucheni, code valable, code unique, on a la chanson, fait des positions. Le rôle de ni les puissants. Donc, taille en développé en diamant, en couleur, en naturel. Ça dit, en ni puissant, en ni les puissants. En développement en diamant, ça dit n'a pas si on surtout le 3 décembre les héroïnes mais Jacques cœur d'amour Nelly Bonduka Bernadette Masengu ça dit bino to le 3 décembre à tous en Kinshasa tout ça la paix à biso pour de façon que et qui ne malam après ba fan nga boze les 4 vérités ezoya 4 vérités ezana ba world ezapena ba rumba na 4 ezapena 2 génériques na 4. C'est-à-dire mutu o azana posa solité à solité biso pour azwa chanson moko abengi na numéro ya manager on a plus 243 ya Willy Mouchen 89 55 78 621 80 plus 243 et plus que 243 89 55 78 621. Alors au limite soit au Beninga Moko plus 243 ya Willy Moucheni 82 26 95 736 82 26 95 736 ou soit au Betika na Facebook nangai Rio Ndwani. Mais beaucoup plus il faut appeler toujours mon manager nanga parce que biso musala to sala hotel roi to wela non to lingi pena par ordre pour qu'on ne sara so na lo balbina Rio to tindelo $500 bakanga munoko on s'en prend bakanga munoko donc toute fois na pesi na ko pesa moté décembre tous les lots to binate non décembre juste que bozara moi loro mo wo senza masungi c'est là ba effort ya maman Chantal c'est pas c'est là ba effort ya Marie-Claire Mapipo donc bozara moi loro c'est là ba effort ya yemoro ani les puissants taille en développé en diamant en or ça dit na zoti na pe piche na voyage moko na Brazzaville na Pointe-Noire wana azo que no juste que ata la chambre non là déjà vitesse akeka juste ata la chambre on nga na olala après net wo yeba nesiko neto kende tantôt peut être une équipe mobimba ba faire la baie boutique la ngango au moni bino bato bo voyage raté ba zo bino bo comme mo nzungu mo bo okena ko na tamola na sima mutu te nga pena na voyager na voyager pena ko ya on a ebisi yo kamera me pena na moni yo tika biloba loba au moni bato yo solo ba bato na biso nyonso ba ya yo morote tika biloba loba nga na artiste musicien na ebi koyema na mwa mukyo na yema kananza mapesa mwa voana ça dit acheter donc na ebi te so na na ebi te so si zo pesa na yema ka ponga na trop koyema yemba na oza yemba na ga banga mo batinde les rieux Lydie la métisse la maman de Saint David Camille donc de la part de Annie le Puissant Lydie la métisse la maman de Saint David et Camille, donc n'a pas Annie le Puissant, donc on est toujours ensemble avec vous. Pourquoi pas Dianza Dembela depuis Paris, on est ensemble avec vous. Donc Balobi, merci ko ya Gobelissa, maman ya Eriji Luwawa, un enfant pas comme les autres. Hein. Maman ya Riondouani, maman ya Bandicapé, on a besoin de vous. Donc le 3 décembre, pour ça, nos jolis temps, la sucre, on est ensemble avec vous. Donc Rio, ezaki plaisir nanga ya koyamba yo. Oh ngana oloba na souhaiter ka ba bonne chance parce que biso tolinga bato bayemba bien pourquoi pas Rio pas à parmi bato bayemba ka bien so sel musala no bien biso pe tozaka pembe na yo oko yemba na yo wana ko yemba na ngai na sanga na ngai ya Congo promo Rafingindu mobala pembe mandefa pembe Rio zolela misuni riazolela nini misuni pisha riazolela nini pisha ngana zolela nini bakobo manga pama pona yo pisha ye jeto yema bakobo manga pama pona pisha na ngai yo botika biloba bokoloba mingi bokotika ngate o nzambe ne motakelanga
binobo kelanga te. Merci beaucoup. On est à Rio aveugle, ex-musicien Yaki Sinjora o lelo a commis patron ya orchestre na ye toko découvrir yango mukolo ekoya. Eh oui, tokomi bongo na suka ya émission na biso en savoir plus. Otozaki ne sengo ya koyambela bino aveugle. Ezaka ka musala na biso. Biso bana misala na bino otoko tambola partout pour na ko découvrir makamunyo sezoleka na kati ya Congo démocratique. Na remercier bongo muto asali ke émission oleka bien et puis asali ke pamish bomo na yesu kitoko na bakati na banda kona bino na kombo ya Cédric Bakamana. Cédric Bakamana, mon caméraman, Cédric Bakamana, en tout cas c'est là toujours wana na pesi so mbote na mon cordon sans hydroquinone toujours babi mafute boya nzoto Serge Piana. Et puis merci à mon boss Raf Ngindu, merci na batu tout bolanda kibiso. En tout cas tous la ba remarque na bino et ça la biso bien pour te maximiser le sous musala ba remarque ba soutien ndeka katoloba ki yope ozotala olingo za la sponsor to oza la partenaire il y a émission en savoir plus. En tout cas oza le bienvenu, oza la bienvenue yaka to yambo contactez toujours numéro eza affiché, tu ne seras pas dessus na pesi sous mbote na ba copine na nyonso ba libanda babi copine nga mole Diana mole mbote makasi na ba amina nga tout o ba na Facebook ba mina nga tout ya Facebook. Je vous love, je vous love. Mbote na Serge Amba, mbote makasi na baobo yebinga na baobo yebinga te na ma copine nga babi en direct kuna na nini na ende ma copine moi ça mwendu lina luanga toi toujours na matanga tokufeli Joël Jibikilai. Ma copine na olela kakebele mbote na bibi Shimanda mosa makolo minene tokutani lisusu na mikolo bozai koya riwe makobo manga pamo na iriwe ngamwana bato na mwana kalanga te Jordan Kambale ngai avec les la mwana kalanga te ma pipo Marie Claire makobo manga ipame Maman Chantal Celepe makobo manga iri avec nazala nga mwana nzambe o nzambe moto apesa nga voyo Congo promo nzambe moto apesa nga voyo Boss Ngindu makobo manga ipame o nga iri o makobo manga ipame nga avec mwana ngani ou makobo manga ipame j'ai touillé moyen mais jamais j'ai cœur. Ça dit cœur d'amour, Annie le puissant, ça dit terme développé en diamant. Merci Rio. Merci Tchèque.